likambo ya kokamwa lisolo tokosola lelo tokobetela yo esala bibongo na Luanda epai wapi mutu akufaki kasi bakacher baye to batu spirituel baye moko akoti na cercueil pendant 10 minutes après kosala nini kuna invocation alingaki ala musa mutu akufaki to alingaki azwa biloko na epesi mutu ya kusakana te mutu kozwa na Luanda eningani mutu yango kuto zalaki protocole na église yo mutu osambelaka na église ozali protocole mwasi na yo azali choriste nzoka azalaka na makambo ya mabe yango la de yo c'est mauvais ya beaucoup mona commerce que mutu akoti na cercueil na Luanda epesi mutu kozwa ya kusakana yango tokosolola lelo awa biso na bino bafoni mofinuku balongoli suna ouvert les na kati ye pena koti na kati serke alale liso ebembe bakangi tampa wana nyonso tu pendant 10 minutes bafongoli abimi nyonso no monene lekendi bongo ezali ebembe ya ndeko na biso papa Miguel azalaki bon mwana GTK azalaki pe membre ya SPC pe membre ya OCTK papa na biso tango akufi azalaki mondimi ya Palanka malheureusement bambuta Palanka ba reconnaîtra qui était et GTK pe ndenge kaka molimo nzambe salaka président national ya GTK papa Pierre et apesaki ordre était membre à GTK balata uniforme te chose grave est que lelo na matanga bandeko bakendaki quand même ko assister parce que molonga ina ya azali mama protocole na kati église kimbangiste chose grave est que en plein matanga bandeko basutuki bamoni ba catcheur babimi wana et basali ba cérémonie oyo tozokomona ndeko officier pelende bakatier normalement na lolenge na moni bango c'est comme bakimoko basila soni batwana bakatier basila soni moi je crois peut-être bakola musebembe mais bango bakotika na kati même temps babimi. Mais ce qui est vraiment étonnant, pourquoi la famille batikalika kotala batwana basala babiloko biso baliboso na bango bongo. Ce qui bango basala ka kindoki na bango na sia mulili. Et fallait basala ngo na mulili nde ba mesala. Mais ba ko sala ngo la publicité bongo c'est pas bon. Mais eloko nga naza ko tirer les sons en les années. Bango bakoko banga cercueil te. Bango babanga cercueil te. Bakoko banga pe ebembete. Tolanda ba témoignage na bango moko bakatier. Balia quand même misunya batu. Bako komande babi boma mwana moko boye lamba ye liaye mobesu basala kango. Kolala na ba cercueil miwane zanda kuna bango place bango balala ka ba voyage ka wana na kati. Bango na ba musicien baza batu moko. Bon na kotanga kombo ya musicien wana te mais musicien ngo ayebani na Kinshasa aza parmi ba grand ya Kinshasa. Donc aza mukolo mingi tazaka jeune mais parmi ba grand o bazotanga parmi ba grand ayaki awa na South Africa awa na Durban. Toza na petit na biso moko awa petit wana abandaki ko zala pembeni na ye poko sombela ke mwa ba cigarette mwa ba biloko la bango makasi ba melaka wana na hotel place bazaki ko fanda kuna atindi petit abi OK petit na bizwa mbongo ke sombelanga matuza bakei petit wana kitia ke sombo matuza mais petit a umela ki mwa lokola umela ki mwa muke yesiko batana ya ba invocation ekokaki ozolanda na kopesa kombone na privé. Donc batana ya ba invocation ekokaki alors petit akendaki kokendaki kozonga zozonga aye kokuta porte ya hotel les monika porte atindika ki na yeka porte alors ye alali na mbetu petit na brital na ye tanga monika azaki na mo retard akotaka mbala moko po a soulager apesa vie na ye nini donc ezala na ndinga bien a pusi porte akuti ndeko wana akufa na mbetu akufa yes akufi zolo mona zolo ache ba koto alali tout droit le kola ebembeninge lalaka azope maté alors petit la a fini qui dira pembe petit la kroti boye ayoki somo nzoto malili akomi kozonga sima zongi sima akomi na porte neta kweya
akei na se donc azo comprendre te loko nini oti komona yo kalikile mutu olali juste na chambre hôtel ndego zalaki wana mutu atindika porte ola mukate comprendre ola mukate eza ndenge donc petit akei afandi na se abisko na koyebisa batu nini eza nini est-ce que akufi ou bien ezali azo sala ba biloko naye petit azongi sous deuxième tour akeya fongola donke boy mutazaka na même position bino oyo ezalika musu fongala kende na alerte batu ndeko adai ko kitakiti nzoka bango bazaka na ba esprit baye bakake neza boy mutu akotaki amoni position nanga ayekolamuka tokokende susu na Belgique lobaki yango poto eza ya koyinda poto mabe ekoti ya kosakana te après France Allemagne Sikabo et Belgique bandeko congolais oyo bazwaki autorisation de quitter le pays territoire balongwa 7 bayebi te ke balandelaka bango déjà délai leka oyo bapesaki bango 30 jours bakita te kasi boye police ya immigration elongo na police ya bakwela bango kosakana te na hôtel esika bandaki kolala bazwi moko na bango epesi mpasi ya kosakana te yaya anayesaka bino chaque fois soki bayebi autorisation de quitter il faut luka avocat ya makasi to olongwa na yo mpo soki bazwi yo na nzela ozalaki na kilote na robe de nuit na pyjama okozonga kaka ndenge wana epesi mpasi ya kosakana te bandeko congolais oyo awa tomoni image ya moko bazwi bakoti bazongisi ye yango tokozongela yango susu lelo yo moto ondimaka teke bazorefule bato ke po te ebebi yango landa biso lelo topartage okomona yango mpo mabe ekoti na mikili bazokanga bato botiaka tembe lelo ndeko moko ifaki barefule ye bazoluka ye bazwaka ye te nde waye kolala na hotel oyo awa abatamaki na hotel mais lokola mundele akoma mutu a GPS yango bandeko na ngai ba telefone tango pesa ba telefone na bino na immigration boye barake mbila bi façon tu ya kozwa bino bandeko na ngai seye botali awa bomona ke mbila tondi awa baya ko kanga ndeko na hotel oyo hotel Sera naza botala mbila yewana bazwi ndeko po Congolais za mutu moko boye tango zo ebisele makambo achaka te lokuta ekendaki ezongaki yaya bato bazali kokufa mingi na bacancer cancer nini boye cancer ekoma alali mo fréquente régulière pour na biso bato bali bali opesa pasi kasi biloko nini toali kolia yaya tolakisa bino semaine passée comment est-ce que bali kosala musuni ya ngombe artificielle oyo toliaka mpe na bashop tolakisa bino koma salaka bambisi tomona comment est-ce que bapompaka soso oyo nalingaka soso na ya monene ezopesa mbilinga tala sika ndeko bakoti ntina balégume d'ailleurs tolakisa bino comment est-ce que maki ezobotala nzete oyo sika yaya bazokosala salade chou artificielle et pesinga mutu koswa tokende sika boye na République démocratique du Congo précisément na ville Ngumba Kinshasa capitale epai wapi bakinois baleli degré salité et commune à Kinshasa Gombe oteyebaka Kalina à l'époque Kin label mais salité à kosakana te au moment où gouverneur Jean-Claude Ngobila ayelaki biso idéologie Kin Bopeto yango tomona te banda 5 ans mandat pesili tomona ta popote mote tina vie na centre ville miroir ya capitale salité ndeko mwasi oyo aleli et surtout gouverneur Jean-Claude Ngobila a postulé lisusu yaya passe na Congo Papa Ngobila bonjour nalina tune o postulé lisusu obosana kinini papa balobaka mutu so asali eloko bien te azongaka te Papa Ngobila naza na Gombe zela na chelo kamera sima Papa Ngobila naza na Gombe tala Gombe na yo Papa Ngobila tala Gombe na yo Papa Ngobila Gombe na yo olingo zonga lisusu Papa Ngobila bosani nini yo mutu ozalaki gouverneur osali eloko ya malonga te Papa Ngobila lokola député ndoko osala otona très beau cassation yangona bakonza mboka bota mboka ndenge tambola oto wana prince bokasa fulu yangona nzela zate maponono ekosala mabongo le 20 décembre oyo kasi kopesa mutu koswa batu bazwaki carte d'électeur to bazangolaki carte d'électeur to yango ebandaki omona bakangi mutu photo amelongi ya ngombe bakangi mutu photo amelongi ya ntaba mama manga lobaka nini babisinga lokola ntaba lokola meme esili wa étape eleki sika ekomaki ndeko
Bakarte basala ki wana ebandi ko disparaître. Hôtel ka na chantier pa bakarte mais nyo se bunga ba identité zaliti et pesi pasi banda Congo zala Congo atata mwa Zaire to mona makambo te kasi tala tolo banini e comme pe cop pona batu mususu ndeko oyo abandi ko bongsa bakarte wana ko bongsa onde nini ozi yango te na moto wali ko tumba na moto e ko bimsa susu identité ndeko oyo alelisi lokule. Ah, ndeko na moni yo vraiment ozosa musala makasi o musala ngobu ya nini? Ah, musala olula bakarte ba identité na bandeko zimana yango moni to olula ona moto ebimisa isusu image ya identité ko kende lisusu na saisi paka kopesa batata ba duplicata ba saela nango comme ba carte électeur. Donc en d'autres termes, vos politiciens mangent l'argent. Ils étaient dans la pauvreté devant vous. Vous avez vu ces personnes. Tout d'un coup, ils sont en politique. L'argent qu'on a donné pour construire les routes, les hôpitaux, les écoles a disparu. Ils ont pris l'argent, ils ont désormais des voitures et des buildings. Ils ont des bonnes conditions et vous les acclamez. Non, les gens qui sont censés améliorer votre vie, les gens que vous avez votés, ils ont volé l'argent. Ils étaient dans la pauvreté comme vous. Désormais, ils sont dans des grandes voitures, ils ont construit des buildings et vous les acclamez. Vous êtes des humains ou des animaux? mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Radio Collective à Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moment na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka ba séjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala
awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mopanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko ti ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pebenga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais déçu ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi Mbote na bino bandeko balandi ya radio Loko télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo radio Lokole pa yo pito kuta na kapo na kubeta masolo ya makambo sali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala ngai kombo na ngai Fiston Pelende boyebi yango déjà tata ya Sedek ya osali kolanda biso na Brésil et pa na Nouche omokoko osali bongo na Kisantu Ozaï na Guatemala, ozaï na États-Unis d'Amérique, na Bruxelles, na France, na Paris, na Luxembourg, partout à la émission de Bino Yango. Ceux qui vous allez abonner, merci, la confiance. Kasi ceux qui bali bosso yo otala biso bande ko la senga kana yo au monde biso par hasard na YouTube, batindeli au lien, au monde lien na ba groupe WhatsApp, na ba imo na Viber, yaya au s'abonner. Ceux qui au s'abonner Kobo straté ko fina cloche à notification pour na orataka ba programme na biso ata soki mukete. Alors na nyonso après ko s'abonner aux abonnés à Kala, tout ça ba j'aime, tout ça ba j'aime ko, tout ça ba j'aime te bino bon papa c'est là qui vraiment atabino ko, tout ça ba j'aime ko ya hein na batu ya Kala, na batu ya sika tout ça ba j'aime to partager ya ma solo autre beta ezali ko sunga batu soki ozo zongo important te pour na yo ozongo na otaka ba blague inutile ça va mais ezana batu mususu esprit na bango la éveillé à partir ma solo autre ali ko beta ya ngoto baka émission oyo ezali émission ya éveil ya conscience na ya esprit ezali le seul programme, la seule émission oyo mensalité les kagati awa manga ya kati makuja musika to bagango avocat to liakati awa kaka tondolo na tondolo po awa tondolo zalakati solo na solo ndelegra awa oyena ba tondolo to boka musika kuna awa solo ndelegra awa to liaka solo ya biso soki rouge ya li rouge to baka rouge pembe zaka pembe noir zaka noir au milieu du village to kumisaka mutute to kitaka mutute to betaka masolo soko pesi ni solo to tanga kombo to tanga kombo soki oboyi to tanga kombo to tanga kombo te to betaka yango pona ko nuire batute kasi pona ko sunga kaka communauté esika ne kwa koyaki yo o koyate est-ce que okomi c'est que bien ekendaka ndengo wana obomesana boyebi yango bande ko to senga kana yo merci d'abord na Michael Josh sponsor officiel ya chaîne oyo to senga kana yo kota na chaîne ya Michael Josh kota site na ya et pas ba article ça belé ba montre oyo dali water resistance donc montre oyo na ko kota na kata mai na piscine na nager nango comprendre oyo ekobeba te water resistance ya Michael Josh ya kota o commander quelque chose ba robe ya mariage ba perpète ba sapato ba catch nyonso tout awa na Michael Josh ezali Michael Josh mbali boso oyo kango ezali griffe ya mwana mboka ka na yo ka ba griffe sushi ya ezali boutique te mais ezali brain griffe ya mwana mboka yo so na magasin na yo oteka ka bilamba la boutique benga Michael Josh bosolo la okozwa na prix de gros pour otiaka na boutique na yo biloko ya qualité kitoko na moins cher voilà Michael Josh asuki wate
D'abord, atekaka pe maputa, ma super wax hollandais pour azali bongo actionner na Vlisco. Atakut na Vlisco, et ce que ça va super wax hollandais na Hollande. Batekaka ngo ba 120 €, ba 125 €, mais yé a bouki yango yaba super wax hollandais pa ya Michael Josh na 95 € siya ya pamba. Kito côté, sur seulement 95 € yo côté kango ba 105, ba 103 kaka do mona bénéfice ezali mais faut la balque. Yebake, ils allaient factory, ils allaient boutique, à partir de 50 pièces, ne ouye, et pas ya Michael Josh. So 50 pièces, et quitter, pour sangisi, 50, pour bengi Michael Josh à Edebino. Pour aller encore plus loin, bandeko, là qui Michael Josh, Karablamba, ya ça, puis là, tu vois, Michael Josh a fumé le département, ya Boussala Bilaba corporel, c'est-à-dire que, ba teni à ba soldat, ba teni à ba sécurité. La sécurité, yaya, aux Congolais, aux na monde, aux na Europe, Asie, Afrique, partout, au sommet rabatté une sécurité. Car la Chine, et pas Bapaya, t'as la Michael Josh. Michael Josh a bandi comme ça, là-bas, tenir à la sécurité, la qualité beaucoup supérieure, la moins chère. Tout supporter, bien ça, mon aboka. Yaya, on a accompagné la sécurité. Il faut la dire ça, bango. Ouais, que gagne, consomme la Chine, benga Michael Josh, bah, que PCA, on a moins cher, livraison partout ici, qu'on a à domicile. Autre le bas quitter, tout lobby. Merci la Genesis Hotel, partenaire Nabiso, à chaque fois, on qui ça. Ok, les vacances, bah vacances, il y a un bandit, bah festivité à Noël, il y a bonne année, il y a. Ok, les qui ça, okola la wapi. Yo li kola na hôtel o ba kintseko abimaka. Oligola na hôtel oyo esika ba da kufaka te kene na Genesis Hotel ya sala réservation publicité le kawana benga bango sala booking yaya ba kozo ba na aéroport Njili ti na Genesis Hotel na avenue Kandakanda numéro 8 na quartier Lodja na commune ya Kasavu ba na Kasavu wana building na bino immeuble na bino kitoko oya bino ya ngona référence ya ba na Kasavu ezali Genesis Hotel. Autre loba quitté, Tolobi. Yaya bandeko anti poison bazali, to comme la terre ma festivité en gros. Au papa fisto, on peut faire la publicité, mais là faut pas la tête, c'est que l'on va bandeko va partenaire à émission. Alors il est de notre droit, il y a Kolobé là va partenaire na biso ko soya on denga ma bete ya. Ça dit pe ko sunga. Est-ce que so que qui ça au là na Genesis Hotel mabé? So qui on la comparer sécurité. Michael Josh a pesio bateni mabé. Soki osala kala bandeko oyebite nana lingaka yote nana kotela o poison nana ko oyebite anti poison ezali benga biso ko bonela yo ndeko benga biso to tu as en contact bandeko anti poison pona olia iloko wana aux endurance tu ne sais pas là dehors c'est mauvais. Là d'ailleurs c'est mauvais. Gentillesse à battre comme ya mbebo. So écoute famille no moko et ko sala o mabe et mba collègue de service baninga ba connaissance est-ce que commis. Alors, je signale que bandeko anti-poison prix anti-poison est majoré MP. Donc, si vous savez prix anti-poison et majoré combien coûte qui ça est comme plus cher que les cas. Mais le col yo, vous allez membre ya radio le collègue. Nous avons insisté chaque fois, si vous savez anti-poison, vous allez membre ya radio le collègue télévision. Pour na prix beaucoup abordable. Motenabido, bandeko ya radio le collègue Gold, vous comprendre Maman Marie-Thérèse, maman beaucoup madame na Bruxelles, quand elle a la première dame de Bruxelles. Maman Marie-Thérèse, vous comprendre c'est que bien, loin des yeux près du cœur maman. Merci. Maman Marie-Thérèse, on est ensemble. Na bonalité maman Adélia, Yaya Baleke Belé. Vous comprenez Maman Adélia, mbote na wesika o zali. Voilà. Yambo to beta li solo pour avec ces vidéos ya donc de pays par pays ce que information hier to couper ça yo to balaki na France to ke na Allemagne ya ko beba kuna sika na Belgique avec action ya ba kangi ba congolais oh ba so déjà droit de quitter les territoires belges bazaki 7 ba palangana batika bandako na bango bakoba kolala bongo na ba hôtel ndoka mbila laila ki bango coucher ya jusque là ba kanyika sope moko so set na to moneka image ya mutu moko ba brandea okomona na kombo ya hôtel ske ba na ekolala so ki ba hôtel ba benga kimbila so ki immigration ataki track amana na ba téléphone c'est pour kaka ba téléphone ba kangi ba ndeko wana ba bo ngoli papudo na kisasa osala ka prêt
soki ya azongi na pyjama azongi na robe de nuit azongi na culotte mukuse kolela te oh azongi na inte eza parce que déjà autorisation de quitter ya soki oji autorisation de quitter ya mbongo ba futaka mbongo osalaka luka avocat lo ya malamu basunga yo poko ba règle mboka ya bato va kovanda il faut o luka o régulariser mikanda toboyo o tuna ngulu po mikolo wa mundele ngulu oko tuna ngulu pamba o te loba quitter to lobi kastan de combien tête qui développer ba titre oh modi bongo na sommaire Yaya Mokile baby, tu veux que batu bazobela mingi ba cancer. So que la cimetière à Pantin, en France, ou que la cimetière à Gombe, la Kinshasa, coûte bien. Bon, tu veux appeler ça Liban dans l'Afrique du Sud, ok, là-bas, Émirats, c'est comme ça. Batu ba ali ko kufa trop. Oh, abeli cancer de sein, cancer à nini, pancréas, yaya, biloko to ali kolia. Ya on a séparé là-bas, tu vas aller voler biloko bio ya Kinshasa. Yaya, na Congo ba ka bien ke biso, hein. Biloko ya fresh. Tala sika boy après ko pomper ba formol na soso après ko sala ba ngombe artificiel misuni sika après sala ba mbisi ya plastique to la sabino ba chino ba sala mbisi ya plastique tala sika ya ba sala chou légumes e botaka artificiel ya et personne mutu ko soli kambu oyo na ba ndunde ba ko sala artificiellement yango wana okende boy na shop na magasin biloko sila kate ezala kaka ba ndunde zali ba ine zali ya bazora ngo wapi tu vas dire que les hommes ont ténèbres, nous devons voir ça artificiellement et puis c'est un tout que soit. Na République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa et pas à Kinoa, Baleli pour la nini pour la papa Gentini Ngobila, gouverneur actuel de la ville à Kinshasa, ou à gouverneur à Yumbi, et si Kabatu Babomana Kuna, Nano Aleka na Kotite la Panga Sambate, Ayena Kinshasa, Ayena Kibiso Makambuya, Kinbo Peto. Président Tata Bokondiambo ka fait Antoine Tshisekedi a inauguré ki yango na bandal to mona ki yango no Kinbo Peto ba buka bandako ya batu soit disant ba ko bongisa mais to mona est-ce ba bongisa ya ato ba vérité tout ça contre te ba rendre vérité est-ce que commis to lo ba ka vérité a postuler les sous à ma député pour à continuer sur la gouverneur ton réunion on ne sait pas ba kino ba l'ellipse degré à salité au commune à Kinshasa parti nini ba matete ku tukolobate ba kinga sa ku na parlo ba na Gombe na ici kazali miroir ya ville ya Kinshasa na Gombe ngo ya Gombe so ko kuna ekomi ka ba poso pembe ba ndibu ba komi ebele ya ngo ba tu mwindo fala ka na Gombe te baza Gombe komi ka pembe le ko la ka ba komi na ba ndibu salité pe wapi salité e wapi ba kinoise na ba kinoa ba leli yokana ndeko mwasi o nenga liko expliquer puis ko mona to ko la so image o mona salité ya Kinshasa et révolutionner yo to la so ngo pour la plaisir te to la so ba kam oyo ya tango ko voter le 20 yebo ko voter nini o ko voter nani est-ce que comprendre ko voter pour la poloté o to lo ba quitter to lobi nana ndeko mwasi o Papa Ngobila bonjour nalina tune o postuler lisusu o bosana kinini papa balobaka mutu soit asali eloko bien te azongaka te Papa Ngobila naza na Gombe zela na chelo caméra sima Papa Ngobila naza na Gombe tala Gombe na yo Papa Ngobila tala Gombe na yo Papa Ngobila Gombe na yo olingo zonga lisusu Papa Ngobila bosani nini yo mtozalaki gouverneur osali eloko malonga te Papa Ngobila lokola député ndoko sala eza nango ka question
Mister P wana na indozi oyelaka biso awa basala eloko te papa ville salite nayebi te na rappele ona nunga mosusu obosana ubi omona te todindaka chaque jour soki mbula ebeti papa nayebi te ocentralisa travail to osala division de travail te po mandat oyo pena échoué papa Ngobila échoué embouteillage epai papa Ngobila soki ka mbula ebeti ka moke awa papa Ngobila todindaka papa Ngobila ngai oyo ozomona nga awa nazalaka na nga fragile soki ka na nyatima yi moke ya mbula papa Ngobila okoyokela nga mwana no mawa papa Ngobila soki leki no mawa Kinshasa place ya malonga eza te partout soki ka mbula ebeti todindi papa Ngobila nayebi te topesa lisusu chance oroprouve biso su wapi yo moto ozalaki déjà aux affaires papa Ngobila otikeli biso eloko ya malonga ta par bapiscine ezalaki nango ka question ya papa Ngobila na mitunika soki tovote lisusu mposala nini ozalaki déjà gouverneur osali biso pelo ya malonga te. Merci beaucoup papa Ngobila. Bon campagne papa Ngobila. Oto na très beau assassin de yangona. Bakonza mboka bota mboka ndenge tambola. Oto na prince bokasa. Papa filma fulu yangona nzela zate. Écoute un moment de l'élection tala mboka ndenge tambola. Tala au prince bokasa babakangi prince juste kaka pona fulu. Nomo botala. Oh non c'est prince. Et prince. Totika la kaka na ville ngumba ya Kinshasa et pas wapi toyebi ke ba polono le 20 décembre kasi avant ça to bandaki quoi enrôlement la kisi bo s'enregistrer pour to yeba ba to ba combien après ko s'enrôler ba pesa ka carte d'électeur parce que jusque là la Congo seul pays au monde où on a carte d'identité na boy ko to maramba ba permis de conduire pour permis de conduire et la sous de la Congo et la sous de la Congo te to souverain na mboko wala 5 ans oyo beaucoup de gens qui permis de conduire exact même président Yemoko a la permis de conduire té na habité passeport pour le baté di kambouté maintenant c'est ka ba qui ba carte pour pas que ne go voter et comment il a la carte d'identité aujourd'hui na bongo na banque ngana yeba te belo ba na banque ba retirer mbongo to ba la transfert au PC4 carte limwe carte ya ngoto lobandaka di boto bandaka ko lobanini ke carte oyo okangi mutu photo de mbali boso to ta photo ya noir bla carte elenga mutu ba ko lokola ngombe lokola ntaba lokola nini président ya Sénat le qui a reconnaître qui erreur wala ba ki erreur mais sika ba bongisa ki tango ba soit disant ba bongisa ki kasi comme sika boy ba pesi yo carte d'électeur na yo quelque temps après elimwe ba identité nyonso tout elimwe yaya lokola congolais afuinaka il est aussi intelligent ba ko découvrir comment retrouver ba identité wana yaya et PCP compre ba ba msusu ndeko oyo tala de grave carte ba lié aliko ba identité na moto azune c'était ya moto a tout ça likolo ba carte likolo pour la quand même ba identité wana emonana ba ça la duplicata pasi ndeko oyo to ba nini azukop to aosunga batu l'état zaliwa toko voter siko ndenge nini pasi landa ndeko na moni yo vraiment ozosa musala makasi o musala ngobu ya nini musala olula bakarte ba identité na bandeko zimana yango moni to olula ona moto ebimisa isusu image ya identité ko kende lisusu na saisi bake kopesa batata ba duplicata basalela nango comme ba carte électeur est-ce que nataya Kabila biso to saela ba carte de lecteur ya ndengo yo ndenge boye komi vraiment ba komi ko sala ngona ba moto ba nini po elongi ya bato ebima boye est-ce que boye za ridicule te mbomi na Congo elewe congolais moko OK mbomi na Congo elewe congolais tokufi kato yawa to poli kala kufa yango yo est-ce que loka boye tala ndenge na simbi moto na ochanela moto bongo kombona ndeko emono na bake obongisa est-ce que eza malamu gouvernement pene ko sa eloko abo bon en tout cas soki bato misusu basali yango te loka par exemple ndenge ozozonga lisusu pour que bazongela ngo lisusu ba mibale soki bato misusu baboy est-ce que tina a vote ezate bon ane ko problème ya bango ti ko problème ya bango moko po biso to bunda wandeke oyo ko monono emononi bongo baye ba otongolo bandeko kuna na election soki pe voye moke baye bate moto ata bimi na 5000 voix bapesa ye bokonzi po bango moto babebisi mboka
gouvernement oyo ya sikoyo ya Fati motetumbi mboka na biso na moto. Oh là là, vraiment président Luka Moya obongisela biso position oyo soki obongisi te vraiment tina ya vote eza te na kati ya mboka. Luka makasi obongisela biso makambo ya carte de lecteur soki eza bongo te lokola biso ba misusu tokozongela lisusu te. Mais oyo ba machine oyo saleli biso vraiment awa tomonaki na taya maître oyo aleki ezalaki boye te. Nata ya Chine rambo ezalaki boye te mais nata yo bebiseli biso carte na ndenge moko ya mabe. Atumbi mboka. Otumbi de mboka. Mboka kufi. Awa vraiment bongisela biso. Ake kosombela kwa piraterie tokomi na musala lisusu ya boye kozongela bebisi makambo. Tala na niveau ke bato bakome kotia ba carte na moto boye. Na moto. Ah. Sonia. Donc, en d'autres termes, vos politiciens mangent l'argent. Ils étaient dans la pauvreté devant vous. Vous avez vu ces personnes. Tout d'un coup, ils sont en politique. L'argent qu'on a donné pour construire les routes, les hôpitaux, les écoles a disparu. Ils ont pris l'argent. Ils ont désormais des voitures et des buildings. Ils ont des bonnes conditions et vous les acclamez. Non, les gens qui sont censés améliorer votre vie, les gens que vous avez votés, ils ont volé l'argent. Ils étaient dans la pauvreté comme vous. Désormais, ils sont dans des grandes voitures, ils ont construit des buildings et vous les acclamez. Vous êtes des humains ou des animaux? Non, est-ce que vous êtes des humains ou des animaux? L'argent censé améliorer ta vie. La raison pour laquelle ta mère est décédée, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'infrastructure sanitaire. Et il y a un monsieur devant toi qui a été voté illicitement ou pas, qui désormais a des voitures de millions de dollars, a construit des immeubles et vous les acclamez. Vous êtes des animaux ou des humains? Et vous attaquez à toute personne qui essaie de remettre en question ces personnes qui étaient dans la pauvreté il y a quelque temps, qui viennent maintenant aujourd'hui, sont riches, pendant que vos mamans, vos soeurs sont en train de mourir et vous les acclamez. Vous êtes des humains ou des animaux? Yaya tolobaki yango déjà tobetaki lisolo bato ebele ba bengi bato ba comprendre pas makamba immigration oyo makamba ba sans papier to bandaki yango na français to yeko koma na allemand ndenge yindi bande ko ba bengi papa Fisto o laksi makamba ya bundes boye po nini bato ba okima na bundes ba okima bundes te to laksi makamba wana pona ko nuire bato te ezali information to pesio pona osala ka angele mingi bato a tuba makambo na secret statut na yo ozanango osana mukanda tosana mukanda te ba yebsaka muté saka confidentiel yo so ba ne koloba sika so ba teki yo mabe koti tala sika bo to komi na Belgique ya bande ko Belgique ozali wapi kota boko to bande ko Belgique ya boko to bande ko Belgique et bebi na Belgique ya ko sakala te. Il y a quelques personnes, pour ne pas dire quelques Africains ou quelques Congolais, bah pesa bango déjà droit de quitter autorisation de quitter le pays territoire belge. Bah zoya Congolais, c'est le seul peuple où alingaka mukanda te, alingaka biro te. Ba pesi autorisation de quitter, ou bien ça la nganine. Na ko balaka ndengo wana, est-ce que ba la poto akala basaka la mikanda, obandi kotambola. Ya soki ba pesi autorisation de quitter la mboka batu. Okati loko bazo mona yo te, bazo tika yo. Jour yo kokoya na mbila ya mabe ekokota. 7 Congolais bazwaki autorisation de quitter pendant longtemps. Peut-être avec 30 jours hein. Bakitakate, babaluka, bakimanda kuna bango. Na ebité, c'est là qui baka individuel, to collectif. En fait, balbi 7 Congolais, mais autre moni oyo ezali image ya Congolais moko. Akimanda kuna ye, soit dans un domicile on ne sait pas, soit dans moi là-bas on ne sait pas, mais Akimanda kuna. Je ne crois pas qu'il y a la famille parce que la Belgique, sur ce bota moi on a déjà la Belgique vraiment difficile à refouler. Té, na ebité, bino atakuna de professionnel biso. Hier, même c'est à quitter territoire belge. Alors moi nanda kuna ye akoma ola na hotel l'hôtel oyo le hotel kuna lo yiboyebe mbilinga yaya nzoka mbila la ke cousin mbila la cousin tangu ka ba je ko kino ye pele to yaya ba quitter l'hôtel ba brenga moi na mai wana ba tena ka li papu to yebita ko suka ndenge yaya yebela Ozana Europe, banda ko régulariser mikanda air yango. Kaka na Europe te partout en Afrique, na mboka ya bapaya, banda ko régulariser mikanda, surtout dans Europe ya. Yeba yango Afrique la muki. Révolution africaine wa pays bandi. Minele ba bana ko zwa pa na biso l'Afrique, ba ke na no pa na bango. Na sepela route ba métro, boyoka lokola bande ko musuba te ya ko ba minde na métro. Bino France boza boye, Belgique boza boye, Europe boza na bongo Afrique. Tu vas dire que la Moukasika boy. Sauf qui va président africain, basé conscience politique. Je crois. Tu aurais le sous poteau hanté. Tu aurais marché du balade mouton mouton n'a pas na bango. Vous comprenez? Voilà. Et ça rende moi. Yaya wana ba kangaye na habité à Zongi. Sauf qui va pêcher autre chose de quitter. Sauf que comme tika yo mo okutu.
na rapatriement volontaire bakopesa au moins quelque chose ozuta kosoba bilamba nyos ozongi pe mamutu okoke ne pela kisasa to na Afrique wapi na Angola na Luanda Congo Brazzaville na zongi na ngai ozongi normal ba opia autant mais soki ba jio na nzela mais ce papier ozana papier te batali autorisation de quitter yaya so zaki na couper ozaki na pyjama ozaki na robe de nuit ono okitika na sa immeuble na somba moi pilipili awa na somba moi miliki na magasin na supermarché ba jio wana kaka na robe de nuit wana na pyjama wana na lipapa na nini okosonga ndengwa tozolo bango pona ko nuire te mais pona ko pinio est-ce que comprendre ozali radio le coller pembe na pembe yaya pona ko sunga yo o comprendre tselanga ba j'aime ko yaya yo bonga papa fisto tselanga ba j'aime yaya papa yaya moi si yaya mobali papa mama ofandi botala bosabona te na ndeni ni yaya na ndeni ni papa tayo moko pena papa fisto lo makambo oyo la réalité à vie yo sabona te yaya otala radio le coller chaque fois sabona te s'abonner ko merci ça dinga plaisir tout ça qui a défi tout comme ça 15 000 à la fin décembre ah mais tu corrige yango déjà avant tout bête à chico tout que 16 yaya 16 000 to mettre dada ya de s'abonner malaboko o s'abonner rapidement et puis tu vas j'aime to bête en dada donc tu comme 16 000 et puis tu vas à janvier tu vas 17 000 déjà si bah quelque temps moi 20 000 et puis tu yaya tu koma na biso ba 50 000 abonnés tu koma malembe tu kwendila biso malembe tozo ki mala mututé course na mututé ozali famille bota ya radio lokolé et surtout rappelez-vous que lokolé et beta makaliboko mokoté maboko mibali vous comprendrez na anglais balbango together we can go forward let's move forward together mutu oyo soto kende yo moko okende vite autant okende vite mais sommes ensemble okende musika est-ce qu'on comprend o combien c'est que bien la radio le collé malembe to kokoma ya to partageaka to emaka to kokoma na soba 20 millions est-ce qu'on comprend voilà c'est que bien ya landa image ndeko oyo ndenge ba brandé na hôtel mona na hôtel wana ya yebela hôtel comme il est suspect ceux qui vont qui vont à l'hôtel ou en Belgique, ils vont à l'hôtel ou en Belgique. Ceux qui vont à conduire hôtel, bafundi, tona ni mette pas conduire hôtel, te mette n'aime pas ça quoi l'hôtel ou en ma belle continue déjà. Yebela, tala. Bande onangain, tant na lo barakeno, ah na poto. Bazo kanga batu, bochaka tembe. Le long de komoko, il faut qu'il va refouler. Bazo lukaye, bazo raete. Ne voyons là na hôtel oyo awa abata maki na hôtel mais lokola mundele akoma muta GPS yango bandeko na ngai ba téléphone tango pesa ba téléphone na bino na immigration boye barake mbila bi façon tu ya rozwa bino bandeko na ngai sey botali awa bo mona ke mbila tondi awa baya ko kangandeko na hôtel oyo hôtel Sera naza botala mbila yona bazwi ndeko po kongola za mutu moko boyo tango zo ebisele makambo achaka te lokuta ekendaki ezongaki eza pasi bandeko na ngai bakangi ndeko na hotel oyo awa na ebite soka yaki nde po alala akende soki pays nini bazwi botala mbitala ekuna manini botala yekuna banine monike mbila yewana kuna bakoche na kati kuna bandeko na ngai hotel yango awa kota zalaki hotel Sierra bandeko na poto ngai musana ngai zaka kopesa batu ba information zali vrai peu précis mutu oya monike botala ne bakangi na place ngoto bakangi yango pe mbala moko mutu oya monike makambo jeune maître na bino shindikana fils de l'homme alobaka ezali lokuta mais boye ba mbila awa azo refouler batu matin midi soir tala yona bakoti na kata car wana bande ona ngai ezo pesa pasi mingi yo pesa pasi ya na poto soki mutu omonike ozana makasi ya kosala te yebaka yango ke awa na poto mbila
azo sala musala na ye matin midi soir. Ah toza place Monko lelo soro tali en général mbila o saranate bandeko na ngai. Mbila o saranate ngana yeka juste na la Sabino makambo o ezali vrai. Omoni tane mbila sopani bandeko. Mbila sopani awa ya kosaranate. Baye wana bazo kanga se ko kanga. Bazo kanga se ko kanga. Et puis soro tali bandeko. Omoni siko yo lo bageno te na poto bakanga batute barefola batute lokuta. Yo siko meka bongo sambwa. Ngai kutune na bona kati na ngai. Ozonga kisasa, omoni contrôle. Contrôle yango wana bozonga kisasa, on a garde des minutes. Bonjour la famille, bonsoir partout où vous êtes dans le monde. Ici c'est votre ami Simonet Neshindikana, le jeune maître, fils de l'homme. Toujours propre comme d'hab, malgré les autres, matin, midi, soir. Ils se fatiguent pas, ces gens-là, à me salir. Problème T, Nzambe Nangazo Monabino. Bande Onangaï, je pense qu'il y a une vidéo on a Tchaibino Bomoni. Comment ba Belge, bazo kanga batu na ba hôtel, bazo kanga batu partout. Na pas ça conseil Nangaï, na bande ko tout. Oye boza na procédure, ya asile en Belgique. Boye bakake Belge kanga mutu à partir ya SIM card. Po ba SIM card oyo to som bakaso sur na téléphone. Tant ba pesa mutu ordre de quitter. Baye ba déjà que non, o c'est la SIM card on a antenne tel. On a Saventem, on a Bruxelles, on a Liège aux Arabes. Kaka partir ya SIM card no bakoyeba. Ato kimi bandeko na ngai. Bakangi bandeko na hôtel et pesi pasi. Bandeko bakina na ordre de quitter. Au lieu ba bima Belgique batikali. Soki ba pesio premier ordre de quitter au sali recours. Deuxième simbité libérer Belgique kende pot ba pot oser belé parce que les Belges ils sont très mauvais. Baza miti mabe ba tout tellement que ils savent que biso ba Congolais to ngara Belgique na France. Et c'est pour quoi que balingi biso toza na bamboka na bango awate bandeko na nga. Et puis ça nga pas si mingi. Dans cette vidéo avec beaucoup de larmes et de tristesse. Mais tellement que les Congolais va comprendre rater, nous les Congolais, Tozaneti Bandoki, ça dit place aux vérités Zali, Tokom Sango Lokuta. Lokuta, Tokom Sango vérité. Bah image on a dans Sabino. Et puis, pour parler à tout le monde, le monde va vidéo dans la salle, la vidéo dans la contrôler la Mbila, la police, la immigration, la grand prêtre, Yamboka Oyo, Batala Hangai. La salle à Rango pour la Kosunga Bile Bandoro Nangai, ba Congolais. Mais le Congolais comprend raté. Bon continuer bon on a ni poto ezokende. Contrôle comme même na ba arrêt, ya ba bis, même na ba métro, qui na métro. Aujourd'hui ascenseur qui tara bambi la zone déjà na nini bon senga ba mikanda ya bato. Bandeko et puis ça passe mingi a na poto. Na sa biloko opona ko kosunga bino bandeko na ngai. O nga koyoka ayoki. Ope koyoka te étalier ponga na yebike non. Ba Belge, baza mitema mabe. Le Belge et ils aiment que le Burundais et les Rwandais. Ba pesa bango mikanda awa na Belgique. Congolais, Camerounais, Gambien, nani, Tunisien, oh Congolais à Brazzaville, oh nani, ba pays mususu, ba pesa na bango te. Bango kaka ba pays bazo pesa, ba Ukrainien. Bah Rwandais n'a pas Burundais. La Belgique aime les Rwandais, les Burundais et les Ukrainiens. Point. Et le Russe. Mais les Congolais, on nous aime pas. Bandeko. Moi je le dis ouvertement, c'est moi qui le dis parce que moi je suis ici. Et je connais tout ce qui se passe ici, Bandeko Nangaï. Et puis ça n'a pas avec beaucoup de larmes et de tristesse, Bandeko Nangaï. Là, je ne peux pas beaucoup parler. La Pessigara Bambote, tout va soutenir Nangaï. Centième dan de l'homme, la main de Lissi, Mardoché, Aurélie, Olivera et Joseph. La personne montre maître Eric Biokele, l'homme de la cour. Maître Eric Biokele, l'homme de la cour. Je demande à tout le monde d'aller s'abonner sur ma page Facebook, Ami Simonet Neshindikana, jeune maître. Vous s'abonner, kuna bientôt, vous avez vidéo à Milaï.
Botana nini poto ezo kende. Ça parle plus trop. C'est votre ami Simon de Shindikana, le jeune maître, fils de l'homme. Ya to kobeta sika boye li solo o esalami na Luanda to longo na France na Belgique to esiko na Luanda epai wapi Luanda makambu bondia bontarde to ça l'après-midi bontarde bana Luanda Luanda ndema makambu bana Luanda papa Fiston le labino fort on est ensemble mbote na yo pasteur Serge Bakona on est ensemble yaya makambu na mukili oyo kondimate ndeko mobali oyo il paraît abane ko sambela azali so kimbangiste parce que moni katafal kwana vert blanc et ça la couleur à DSMP couleur c'est peut-être ki bakimbangiste parce que audio awa c'est comme ça kimbangiste yaya papa kimbangiste bon il paraît à ça rappelle caché bon tu peux qui citer tout le monde a il dit il y a bien sambela raté pas de problème sambela malheur est moi ce n'est pas ça choriste et conseiller beaucoup quand il va expliquer donc moi synthèse et pour te remettre ils sont na souka et puis c'est mutu ko soit ndeko oya kufi ba master na yeba quartier ye ba ebité soka ina puissance makasi soki yaya na yo kisa makambo étoile mutu na mutu za étoile na ye yaya ndeko oya kufi ba ninga ne ba quartier ba ye moko ba koti ebike ba zwa cercle et si que c'est là qui coule du colonne à Katafal ba kitisi yango na mabele ba bandi ko sala cérémonie ba fungoli cercle yaya moko na bango a koti na kati ya cercle alali ba findi ki cercle pendant 10 minutes yaya okomona image ko pesa yo somo et ko révolutionner yo ngana bi oh nini boy na kati kuna nini oh non akoke ndengo ante ana ba puissance allez venir bazo étoile tonnereni est-ce que muta kufi bazo ba kisina ye tonnereni to ka li solo awa un certain musicien est un akufaki musicien muso yaki azwaki ba bloko na ye on ne sait pas ce qui se passe wana atakutu to mona soki muto azaki célèbre star moko akufi ba wela ribembe na ye pona nini et ça rapona nini wana to tuna mituna na moni tout ça l'intervention soit de papa suisse to papa ya Londres to ndeko Johnny en tout cas moko na kota to benga moko na expliquer biso soki muta kufi ba wela rebemene po to komona awa chanteuse moko ya makasa ko faila Congo démocratique mobile ne azo akota na morgue samba to bayeba alinga o récupérer makambu to neni to mona yango awa soki mokonzi mba kufi o mona balinga baka ngata photo te mais tangu Mandela kufaki awa to mona ki big nani Obama tanga yaki atale bi Mandela abimisi appareil akanga ngo photo na nini basala kana nini et comme invocation de ça to nini on ne sait pas nga epesi nga mutu ko so tango asali ba cérémonie akoke ndengo est-ce que bazo récupérer ba pouvoir na ye bazo récupérer étoile na ye to ndenge nini epesi nga mutu ko so ya tala makamto mwana mukili alors à part ça ndenga ki mukili boye na ndenga ki mutu spirituellement to yebite ba ko récupérer nini na laksa bino awa za na chaîne na biso jeune garçon moko na Afrique du Sud Johannesburg jeune garçon la 6 kila sibuye akola ki bien azuka diplôme moi na pas fuka bazali na famille pauvre mbongo te moi na mama akono mbongo akomo na mbongo nini nzoka moi na komo ba sec moi na komo maman businessman akomo okende ba Congo ba bochone koso siko nzoka yaya lisolo wa na chaîne na biso ya na chaîne na biso côté na scène ba de kuno mona nzoka moi na kota bikota kota ba pesa ki condition akota kana cercueil chaque 12 heures bakangi abimi apakei mbongo zoruya et ça là que jeune garçon na bakenda ki bochwana et puis soka des en vacances c'était parce que finesse en Kisasa akende Kisasa akenda Kisasa bo yaya et ça la bête ngo susto ebi yango déjà ki akoma na Kisasa bo yaya ne ya kota na cercueil koki ya ka to na Afrique du Sud joka na Congo ba mona ka mtata na veni bon ba yebi bete e bembe ya bato ba kende ko kunga yango ya badi ko benga ko muma do benga ko moso da kite bembe oh ba ka ba mutu ati pour bonne mettre ndeko na sala poto to nan ba kite bembe fongola azo pesa mitindo ba tu ba ka telo ko ndeko na ye abaye badi nzoka rie ebike fongola bembe abandi ko benga mutu abandi ko simbe bembe akota la kati alali kaka ndenge mutu alali na Luanda alali ko le bembe babi ko milo mususu longola yoza nani babenga fambo ya est-ce que bi mwana ko to yebiete alian kuba jeune garçon na akufa ti akufa ezanini Alexa ki mitindo on ne sait pas ndeko akota ina cercueil pas lukanini abenda nini be exemple eza les gens bandeko makambo to mwana mukili oya toi mukili za makambo ya là d'ailleurs là c'est mauvais
soki tolongola ndenga spirituel toyena ndenga kimutu boyaya epesinga epe mutu koswa. Ça c'est déshonorer nzoto ya mowe ko ya kufi. Peut-être yaba ki na quartier ya bango la cérémonie ndengo wana bana bango na ndengo ba camarade ba je bemba papa ba kitina mabele mutu moko alali na kati et koso réputation tango okunda et kotika la ndenge ko ba référence mwana wana o papa na bango et bembe ba côté na cercueil et baby sur réputation moi si na ya ko za sundenge surtout moi si na ye ata so choriste na église Songolo. Moi c'est bien misala mabe mbana na ye epesika ye mutu ko so ya lisolo oyo estala mbongo na loi na bandeko loi na ba lisolo oyo yokala moi de voice oyo ndenge bandeko bazo expliquer pour ngai moko epesinga ye mutu ko so landa na ndeba ndeko bazo ko expliquer awa ibongo tozonga to benga soit papa ya Suisse soit papa ya Londres to ndeko Johnny suivez to landa sikabe voilà excusez-nous. Tout bien, voilà. Tout le monde a oyo. Tout ça qui ne bimbe ana kilamba kiash. On a jeté qui mutakufaki. Hazara qui peut kacher. Hazara mo bana matansi mo boya déjà. Hazara peut protocole. Yeah. Siko ninga kufaki ndi wana. Ebepe ngozo no ana power sablo. Mama famille lyote et mes akuna zangu ipana bango. Ozo mona na ba cérémonie azaki na ba biloko oya ko kende na ngote moninga na ekacher ava bimbe kende balongolo ko ni kola ya katafali batela mabele wana esini fo sala cérémonie no mona ndo sala pa foni mufinuko balongolo suna ouvert les na kati ye pena koti na kata serke alale lisu ebembe bakangi tampa wana nyonso tu pendant 10 minutes bafongoli abimi nyonso no monene lekendi mbongo kimona mesu voilà audio liboso yoka siko de ce audio play yembala moko ezali esalami lelo na Luanda ezali ebembe ya ndeko na biso papa Miguel azalaki bon mwana GTK azalaki pe membre ya SPC pe membre ya OCTK papa na biso tango akufi azalaki mondimi ya Palanka malheureusement bambuta Palanka ba reconnaîtra qui était et GTK pe ndenge kaka molimo nzambe salaka président national ya GTK papa Pierre et apesaki ordre était ba membre ya GTK balata uniformité chose grave eza que lelo na matanga bandeko bakendaki quand même ko assister parce que molonga ena ya azali mama protocole na kati église kimbangiste. Chose grave eza que en plein matanga bandeko basutuki bamoni ba catcheur babimi wana et basali ba cérémonie oyo tozo komona. Donc ndeko na biso azalaki na catcheur mais bato bazali koyeba te bapratique oyo asali bandeko na ye bacatcheur balobi yango ndenge bakosalaka na bamatanga soki catcheur akufi ezali pasi mpe mawa mingi tozo kotyola mowei te tozo kokrache mpe na mémoire na ye te kasi biso bandimi oyo totikali epesa biso mayele makambo nyonso ndenge tokotambolaka na nkuku ntango tokotikaka nzoto misala na biso nde kobimaka mpwasa vraiment esalaki pasi parce que quelque bambuta lingomba bazalaki wana ekomaki ya kokima bambangu panzana parce que bacatcheur toyebi ndenge nini bakosalaka makambo na bango vraiment epesi pasi. Voilà, je crois tolandi ndenge bandeko bazalaki ba témoin oculaire oyo bazalaki wana sika na sebe tobenga sika abuye na yebi tobenga nani tobenga papa Suisse tobenga ndeko Johnny sika sopoka la mona mutu koswa. Comment est-ce que mutakufi bakozwa ebembe mutakufi bakozwa ebembe bazwa ebembe
batie ebembe tiaka nini oyo te bazwa ebembe bakiti na mabele bafungoli cercueil moto akoti na kati pendant autant de minutes mpona basala bacérémonie wana tokozwa tozwi ndeko Johnny aza disponible aexplike biso ndeko Johnny mbote na yo mbote ndeko Fiston Pelende image oyo tomoni video oyo je crois otali yango mpe epesi ngai mutu koswa ndeko akufi bakatiere baye bafungoli cercueil ok ndeko akoti na kati pendant 10 minutes babimisi ye nayebi te epesi ngai mutu koswa baseremoni wana ezali nini mpo elakisa nini na miso ya bato ndeko Fiston Pelende bakatie normalement lolenge namoni bango c'est comme bati moko basila soni bato wana bakatie basila soni moi je crois peut-être bakolamusa ebembe mais bango bakotika na kati en même temps bagimi. Mais ce qui est vraiment étonnant, pourquoi la famille batikali ka kotala bato wana basala babiloko biso baliboso na bango bongo ce qui bango basala ka kindoki na bango na sia mulili et fallait basala ngo na mulili nde ba mesana mais ba ko sala ngo la publicité bongo c'est pas bon mais eloko nga naza ko tirer les sons en les années bango bakoko banga cercueil bango babanga cercueil bakoko banga pe ebembete tolanda ba témoignage na bango moko bakatier balia quand même misunya bato bako komande babi boma mwana moko boye lamba ye liaye mobesu basala kango kolala na ba cercueil wana ezanda kuna bango place bango balala ka ba voyage ka wana na kati bango na ba musicien baza bato moko bakatier na ba musicien basala ka bakisi ndemo balala na ba cercueil ko voyage na kati ba cercueil de wana kuté sala bango somote c'est ça le problème donc baza wana baza bato oyo basalaka misala mulili baza na somo ya kubanga cercueil te bakobanga pe bembete mais makambo tomonaka mingi eloko eza mwa pasi eza kaka ke komona famille batiki lokola ke bango azala toujours kofane na makambo na bango ya kozoba banda kosala donc c'est un peu ça mais ndoko tomonaka mingi makambo esalamaka mingi ya kobombama na nkuku mais sikoyo kosala yango na mpwasa boye mabe te est ce que bato mosusu basalaka mpe makambo ya lolenge oyo bato basalaka yango naza na histoire moko ya ndeko moko boye azalaki trop jeune batamba na omoni batan oyo ezalaka lunda ezalaki korenie na Angola banda okende Angola peti wana bata wana nzambe abengaki nga nanu te mais nazalaki ka seulement na protection seigneur parce que nazalaki mpe menacé na basorcier me banda ozwanga te mais est-il que nanu nazwaki ekuta seigneur te alors petit wana tozalaka nde na baferme kuna kote ya Biangala donc nabosana koma petit na te lupuku donc bazalaki bandeko na biso bamongo lupuku alors afandi azosala un bon courage très bon courage azala kosala mwa bapeshe na ye wana azosunga baparent na ye et puis baparent ne bazalaki déjà mwa ya kolemba mais yes azalaki jeune garçon oyo azalaki vraiment na courage makasi azwisanga lunda ale avoyage ake lunda ntango ake lunda akomi kuna na lunda oli asala na force na ye normal boye akezwa na ye bakisi azwi bakisi soki bakataka bamisapi oyo batika makila na bango wana asali yango akomi na mbongo donc yokaka énorme bato nyonso bakomi kobanga peti wana a partir ya Angola sango na ekomi na Kinshasa keno mutu akomi na bambongo ebele et puis aye biso kuna na bazamba na ba intérieur toki sango na ebabi mbongo na ndenge mukete pe azokaba mbongo alors kuna condition bapesa ki eza nini aboma mama ou bien papa na bango voilà donc aboma mama ou bien aboma papa mais maintenant koya ye azalaki koya ezalaki na basani na nzambe oyo bamonaki deja makambo oyo ya mwana wana balinoro mutu oyo ndenge nini akei asali mikolo ebele te 6 mois après akoma na mbongo boye azwaki diamango ndenge nini atekaki yango ndenge nini no mbongo efu totala makambo nango alors eveyaki mwa moke ya mini mwa bato bakomi korezola babino no efo totala makambo mbongo ya mwana o famille na bango moko mpe bazalaki alerte
or ye azaki koya azaki na condition bapesaki ye donc soka ye apesi kaka mama mbongo ou bien apesi papa na ye mbongo ou bien yaya donc n'importe quel muta famille ba famille proche na ye moko soka kei kaka ale ya continuer na ye na mbongo na ndenge wa aye kokoma na kin grande sœur na ya bala na kin aye suko da azaki no na zone kin kuna donc ya mbongo na ba hotel ba nini aye soka somba kilo pango soki ninge nini mais tanga ye kokoma pas grande sœur na ye mobali ya grande sœur na ye azaki pe moto amiso mibale ayebisi sœur na ye bino petit na oyo mbongo ne nazomona clarté mais le petit frère tanga comme pas grande sœur bino le quoi bozo futela nga funa sombela bino lo pango bonabo mobala grande sœur a telemela bino non kosombela biso lo pango te kine no kosombela ba parents na lo pango biso tozana na posa to futela on comprend donc amonaki déjà makambu oyo ndeko na zalaki nango alors tango ndeko na zui amoni ke pa ya grande sœur na simbite akeye pa ya papa na ye wana place biso tozalaki na zamba kuna grande sœur pe abengi papa para na l'hôpital papa mwana na bino zoya mais mbongo na ye biso to monango eza normal te please bo simba mbongo na été so bo simbiango ekoza mabe na famille alors mwana na amekaki ba niveau nyonso pona sala alia moboti na ye esimba kite alia papa esimbite alia mama esimbite alors eloko ne salaki bakisi wana balukelaki ye mais le plus grand chose mwana mobali wana azokufa kanga kufi kokufa na ye avant d'abord akufa ye moko bandede koloba ke non voilà nasalaki boye mais nazalaki na somo ya kopesa mama nanga parce que mama nalingaka ye mingi nangaki nenda pesa papa mais lokola papa pe akale ngai yo nazokende tango baye bake kokunda mwana na kufi bake kokunda bona katala mukusi bake kokunda ye bakundi mwana wana akoma kobima donc mais biso bato bazala bato bana bato biangala ne nazolo babuba o baza bana biangala ba histoire oyo donc garçon wana koma kobima bato bazo monena banzira donc azo panique na mboka dazo ya tiko toke ba parane ba porte donc tu vois un peu des choses donc ba biloko na bango bazo sala wana en principe ezali malamu te ya komona ngo parce que d'abord baza ko suye misu na bango baza ko suye milimu na bango bayebite ceux qui le konna bazo sala bazo zo pe milimu ba batwana eza ko tata place ba permettre bango basala ba biloko wana te Fajoni est-ce que cérémonie o ba sala wana o ba sali mutako de la cercueil batu ba otala sikoyo effet nango eza pa banani batu bazotala bango to yes bango bazoka milimu ba batu pe ka ndenge wana na ndenge oyebike edingwe moto na ngenge azalaka ntango azotambola bafani oyo babanda kolanda na nsima wana ngunguma moto na ngenge bazalaka bavictime edingwe bozala bavictime ngala kutana na viedi aza vie na biso matete nasala voyage moko nakenda na bumba donc la bumba kuna na Équateur tofanda hotel moko na viedi mais atikala komona ngati atikala pe kopesa mbote te loso nazoya kana musika la talika ba porte na biso za soko leki troisième porte ya ye ngape koto mais na ebisi ba masa nga na bi bo mekata mukete ko signaler ke mwana matetaza poso abika mwana matetaza liawa akoya topesa na bambote bani donc azala kana na position na on comprend pour bien dit to yebani na bien abanda ko ya pe na quartier na lupango ezali voisin na lupango na biso donc ceux qui avec na masa na moko boy comme on a coach donc coach wana zalaki muninga na proche o banda kota abinisa kupina mwasi muninga na donc histoire o eza moi histoire momula mais tilke vie wana to yebani na ependa boy mais na kati ya bumba na tikana ko mbisa na ite poke ni Ndeko Johnny simba na wana edingo abinisa mwasi kama izana beta mo solo mukiona edingo ayaka la parler na parler bon passer la biso ayaka na mwasi masa na zalaka wana donc mwasi masa na ye tango dingo aye bazo solo la tie bando bise dingo abi jeudi yango yo penda ba kobini so bini sakane zalaka solo edingo abi bongo yo kanisa kezaka mamba lokuta abi jeudi mutuneti ngai bo na koko binate abi oko binate jeudi abani ko beta kaka siffler ya pamba siffler abinisa mwasi masa na ye donc esa suna mawa abina dansi wana akenda pe poto me akufa na poto ma umela mwa muke akufa na poto mais itil ke abinisa na misu na biso bo
Donc c'est ça. Voilà. Sikondo Tony, tozota mingi te mais ça biso tango batuana bakotaka na circuit parce que autour beta solo awa la solo landi yango jeune garçon bazaka na jobu awa ye akenda ko kisi akotaka na circuit chaque 12 heures quelque temps et puis abimi mbongo yo salama tango akotaka na circuit wana et ça a un impact pas une basinyaka et ça en fait juste quoi et ça renda ku circuit yango tonere depuis ndek oyo bobal ndeya kufi balobe za ki protocole d'église est-ce que mobile ya sana misala mabe kache e konso akovana na mwasi oyo asambela ke osimba toza bavantirika bon omoni papa Fiston les quartiers nous na lobina ba musicien baza batu moko bon na kotanga kombo ya musicien wana te mais musicien ngo ayebani na Kinshasa aza parmi ba grand ya Kinshasa donc aza mukolo mingi taza ka jeune mais parmi ba grand o bazotanga parmi ba grand ayaki awa na South Africa awa na Durban toza na petit na biso moko awa petit wana abandaki ko zala pembeni na ye po ko sombela ke mwa ba cigarette mwa ba biloko la bango makasi ba melaka wana na hotel place bazaki ko fanda kuna atindi petit abi OK petit na bizwa mbongo ke sombelanga matuza bakei petit wana kitia ke sombo matuza mais petit aumela ki mwa muki matuza ndeni matuza ndeni o matuza te ba biloko la bango ba poussière ba putulu la bango OK petit tout lokola umela ki mwa muke yesiko batana ya ba invocation ekokaki ozolanda na kopesa komone na privé donc batana ya ba invocation ekokaki alors petit akendaki kokendaki kozonga zozonga aye kokuta porte ya hotel eza monika porte atindikaki na yeka porte alors ye alali na mbetu petit na brital na ye tanga monika azaki na mwa retard akotaka mbala moko po a soulager apesa vie na ye nini donc ezala na ndenge bien a pusi porte akuti ndeko wana akufa na mbetu akufa yes akufi zolo mona zolo atie ba koton alali tout droit le kola ebembe ndenge lalaka azope mate alors petit la a fini qui dira ebembe petit la kroti boye ayoki somo nzoto malili akomi kozonga zongi sima akomi na porte necha kweya akei na se donc azo comprendre te loko nini oti komona yo kalikira mutu olali juste na chambre hôtel ndenge zala kiwa na mutu atindika porte ola mukate comprendre ola mukate eza ndenge donc petit akei afandi na se abisko na koyebisa batu nini eza nini est-ce que akufi ou bien ezali azosala ba biloko na ye petit azongi sous deuxième tour akeya fongola donke boy mutu azaka na même position bino oyo ezali ka musu fongala kende na alerte batu ndeko adaye kokita kiti nzoka bango bazaka na ba esprit ba yebaka ke neza boy mutu akotaki amoni position nanga ayi kolamuka akiti alandi petit anazo benga bi petit yakaka obanga nini kobanga te petit wana ezaka bata toujours préparer album na ya sika wa utako lancer mikolo yo azo préparer yango donc il faut ba makambo ane salim ayebi si petit la véritéozomona musicien moi ayaki na dirba ayaki na orchestre na ye te ayaki moi ba musique ponga la kipa ba musique te bon na yebi te so kaki na ba orchestre mais azaki na hotel na petit wana donc c'est à dire musicien moi za mwana muke abeta mo concert na aza mwana muke ya azaje abimika mikolo yo abimikolo taza bato babimba barinyaka na bankala bakima est-ce que bande bokomi c'est que bien voilà ndeko Tony okobaksani na auto soli après makambo oyo ya ndeko nga kota na circuit est-ce que siko ndenge zali wana impact na vie privée ya vie familiale na ye mwasi na ye à l'église protocole d'église bana na ye donc comme c'est comment difficile na réputation de famille hein mais vous savez que le salut est individuel hein salut est individuel okoki ko bana na mobali oyo yebaki ete azala un sorcier
soit Tazane Moutou à Salaka Misala Mabé. N'est pas dit que yo a comme mon ali felona yelongo peut-être a initié yo. Ce qu'a initié qui yo là peut-être au yo moko conscience na yo yebi que voilà na kenda kina yebo na kota kina yeboé kona ba position boé là c'est autre. Mais ce qui a banda ko sala makamuna yepo na yemoko yo za na okaka tolo ba victime oye ko se retrouver na kati ya libala oyo et eza en scène libala moko eza normalité mais au so quotidien na kati oko senga mawana nzambe akolimbisa parce que na kati na ba cérémonie wana bango basalaka ba biloko na bango bakenda ba deuxième bazala ba condition basala pe ba bebisa na ba famille na bango ba bebisa na pe mwasi ba bebisa na bana donc oko za fait victime na makambo wana eza la penda ya solo ke oyebi na makambo wana te là Seigneur pas tu peux te pardonner mais ce qu'on est conscient et que yo moko ndimaki neti maman moko tozalaki ne na comment l'appelle na kwa mutu ser wana tango nga na koti prière na nga na salaki ya un mois na kati ya église yepe ayaki basala délivrance et puis na délivrance na ye et ça qui somo donc ndeko wana abalaka nganga Maintenant, abali nganga na zalaki na 4 basi ya zalaki 5e basi mwasi. Bon, le kwa nganga azalaki na mbongo asala ba tourner na ye, azalaki na mbongo. La jeune fille andimika kazala donc mwasi nganga. Alors nganga ebisaki non ndenge za boye, yoza mwasi nga na lingi mingi, yo nde mutu bando simba kesa mbongo. Alors mwasi akoma osimba kesa mbongo akomi kokonza baninga naye. Menganga ebise lisusu kendenge za boye, il faut nga na initier yo po donc mbongo ezalaka na maboko na andimi na epe ba memie na ba cimetière ba initier ye ainsi de suite après ko initier ye ayeko ebise que voilà ndenge za boye makambo esal ma pamba te il faut ka mutu alekana pesa biso mutu moko la famille alekisa leki na e propre donc makambo na nino se yebana na kati ya délivrance ye moko lobango alors tango basali délivrance ne makambo ne kobima omoni azwaki kutu grâce parce que azui délivrance Seigneur a délivré yepe aziyambol na munokone ki asala ki mabe akotaki na ba cimetière abomaki batu ainsi de suite mais ba oyo babombaka et ki azwaki mobali moko anisia na banzela mabe alingi koloba ngote abombi ngo na motema nae vous êtes o babingi ba candidat lifelo mais ce qui ozali mutu oyo oyebaki na opete okutani no nango libala moko ya compliqué mobali ndoki mobali moko ba magicien mobali moko ba kisi belé là vous n'êtes pas à l'intérieur mais néanmoins ba bebisaka kaka po bango baza bato ko bebisa bakoko tiko pamba te pozo lia mbongo na bango pozo se réjouir na makambo bango bazo sala bako bebisa mais toutefois so kutana mobali bongo luka basala nzambe babondela pona eloko nena ko ebisa bango angwana mais pona mwasi wana oyo soki olobi ya quartier wana là vraiment na regretter ce kazali moto na nzambe ce kazali ko salela nzambe il fallait pas nima biloko anesalema il fallait le bala mango te non biloko bonda osala na molili nga na yebi yango te parce que c'est mon mari alors je vais pas pour ça na mona misu nanga parce que na zo honorer nzambe nanga c'est ça au moins mais tant basala yango te bon peut-être yé moko ayebi pe merci beaucoup frère Johnny merci beaucoup frère Johnny. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi brièvement l'explication il y a frère Johnny. On va à chaque fois, on a radio le collé, tout ça la bateau la catégorie nous sur les camous et quoi les bisous à bateau coquille à moté pour bisous tout ça la sonité. Orgueil à la caté, celui qui yébité tout qui n'a pas moto à yébi connaisseur. Soit tu benga papa à Suisse, soit tu benga papa à Londres, soit tu benga frère Johnny. Wogi frère Tony ndenga expliquer biso et puis après si par exemple na après si je crois et la musi makambebele et teyo et fungolo mo esprit et longo le conseil et la musi conscience na oté c'est qui bien voilà to suki na biso awa pour na journée alelo de kodona chaque fois merci na ndenge bolandi biso bo partager li solo oyo soki omuna ngo intéressé oté metango yo ko partager peut-être et ko sunga ndeko moko songolo et sikamoko pakala yaya soza les solo ko pesa benga biso pesa masolo masolo auto petra awa ezalaka pona plaisir te ezalaka pona kosunga bandeko peut-être ndeko moko azala problème moko songolo esika moko pakala à partir du solo oyo et kopesa ye solution te c'est que bien encore un grand merci na maman Marie-Thérèse depuis Bruxelles la première dame de Bruxelles maman Marie-Thérèse merci maman Bibi na Suède merci na yo boza ebele
Ruth Ambamba 001 Bosa Ebele. Merci na Titina Luzitu de longues jambes depuis Brooklyn à Mada City. Mélanie Masia Pembe, merci. Merci na Nathalie Mitonga Wanga Fan Club Mwasi ya Pembe à Kota Kangungite. Au comprendre, merci. Balatu à Cape Town à Mada City, Mbote Nabino, on est ensemble. Grand merci na Tijon Luchombo et Maman Fran, on est ensemble. À Pesiba na tout, il y a Saint-Charles-Luanga, Mbote Nabino. Merci na Michael Josh, sponsor officiel de la chaîne Oyo. Merci na Mama Charlotte Kaputu, partenaire na Bisso. Merci na Genesis Hotel. Merci na Bandeko ya anti-poison. Si on a besoin anti-poison, Benga Bisso, tu peux en contact Bandeko anti-poison pour na o Zalanango o Bungisa Jotonayo. Mama Emilienne Mboma, merci beaucoup Mbotenayo. Ya Papa Richard Watu Zola. Merci na Chris Larise Pelende, réalisateur à émission Oyo Radio Local Télévision. Yena assistante na ye Winnie Larise Pelende. Merci na Claudine Larise Pelende. Aux équipes na script. Nyoso Touana sous la coordination ya Mamarina Umbi Larise Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti. Ni courbure, ni virage. Tukutani lobby pour un numéro Moussou Radio Local Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Kasi ya moto développé à titre aux allez couler bosso tika tolbana boy. Yaya. Sponsor na biso ya Sika Michael Josh. Au moment il va montrer oyo. Montre à Michael Josh. Marque déposé à moi na mboka. C'est-à-dire que ça na mabongo aux États-Unis d'Amérique bandeko. Donc mikolo yo biso na radio lokole kaka boy. Yaya, to ko changer ba montre le la film. Tala ba montre yango. Ba montre oyo et wuti États-Unis d'Amérique. Et pas un sponsor na biso. Yaya, to ko changer ba montre le la film na radio lokole. Na to kata moko na sachet sikoyo na lata ya mboto loba. To kata yango na ba sachet yaya. O sponsor na biso ya mikolo oyo. To lingi bana ya mboka yaya, yo biba kala na mboka. Oya na mboka ba paya. Ozo idéologie te. Yo kaka bilamba. Oui, c'est vrai qu'on a ma bête mais idéologie no créa pour la mboka. Tala moi la mboka Mike George, Mike déposé na ye. Bon moi yango ha montre. Là ça qui yango wana radio lokole. Ye a commis deuxième sponsor officiel après Maman Charlotte Kaputu. Mike George ezali marque déposé à moi na mboka o ezala kaboro na États-Unis. Ezaka ka ba montre te bandeko. Ndebo mona wana. Mike George ezali ba t-shirt, ba chemise, ba polo. Na ba soulier ba sapato kaka de boîte ba griffe so griffe songolo pakala siko oyo Mike Josh pour aller encore plus loin pour na ko faciliter bana mboka bana ya Afrika. Mike Josh azana partenariat to actionnaire moko ba actionnaire na compagnie oyo bengaka Visco. Baby Visco zali compagnie oyo basalaka ba wax hollandais na Hollande. Yaya tala ndenge mwana mboka liko tombola bendele na biso na mboka ya bapaya. Mike Josh. Donc bino bateka ba wax hollandais, oh super wax, oh super kingal baso bango na cher. Commandez yango à partir ya Mike Josh. Numéro yango atoti liyo bana. Numéro yango wana bo benga Mike Josh direct. Benga Mike Josh direct. Soki bo mona le kate benga biso na radio lokole télévision deko. Yo toko tia en contact na Mike Josh. Bande ko na boutique na France, na Belgique, na Espagne, na Kinshasa, na Afrique du Sud yaya. On a besoin de faire une boutique ya Mike Josh. Pour ce que ba mbole bele na Afrique du Sud. Awa to na mikili msusu okomona kura magasin ya Kombo. Alors, yo soko lingo za mutali boso ya kufungula magasin na Kombo ya Mike Josh. Ya mwana mboka benga Mike Josh aliwa to benga msusu na radio lokole. Yaya, okozoba montre. Okozoba super wax hollandais. Okozoba soulier ya Mike Josh. Ba chemise ya bien. Tola takabana mboka Mike Josh ya kutu na biso doye Mishokoto combien kutu Mishokoto c'est que bien Mike Josh. Donc à partir ya lelo congolais nyonso tout africain nyonso tout mwana mboka yo zali fan ya radio lokole ya benga Mike Josh. Tout ça la effort ata fan moko ya radio lokole zala eloko ya Mike Josh parce que Mike Josh a son supporté télévision Oyabino, a son supporté programme Oyo radio lokole. Tala.
toko changer yango na tina fenêtre na film comment ma montre yé ba polo et yé ba t-shirt ba soulier ya Mike Josh donc longonia ezonga et pas moi na mboka Mike Josh hein kuru doyen Michokoto vous comprenez c'est que bien donc pour beaucoup plus de détails ya quand moi je changer ma montre dans l'émission lokola mai Mike Josh, Marga, Moko. Yaya, on a un problème nous les Congolais. Tolingara kola ta griffe ya bapaya. Ta sika griffe ya mwana mboka. To tombola bendele ya mwana mboka. Ba konzi. Bote na biso na Congo partout. Yaya, on ta montre kombo nini. Là ta montre Mike Josh. Vous voyez ngai ya mwana mboka. Est-ce que différence ya bango? Biso bango différence yena. Bo combien Mike Josh. Yaya, benga na lombango zo na boutique. Oteka nyonso oba oteka marque oyo benga osala salon de coiffure koto osala suki koto otie moi étagère moko teka bloc ya Mike Josh te to supporter moi na mboka voilà o toloba kité tolobi. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ki komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meya Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso te bila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka.